tobongisa kaka ndenge ezalaka boyebi ke malili ya makasi bozela Bisa. Malili ya vraiment makasi na fongoli kutu chauffage na epete soki ezosala ndako moto ya kosakana te. Boni bino aboza bien bokota les premiers venus, les premiers qui partagent, s'il vous plaît, vous partagez to partager pour ça la biso ba Saoudi et ça la biso ba c'est bon. To partager émission mona moto akene na kuyoka yango. Bo partager kaka ko partager apambate bo like kaka bo tchaka ka j'aime. Bokota na kati. Na côté ya chaîne nde bo s'abonner. Awa bosi bo bidia combo Diamond London City, Diamant London City. Thank you na les premiers venus. Bo partager les premiers venus. Au partager mbalamoko et ça la bien. Bon partager la chaîne nangai Totin Diamond TV. Ah on a page Diamond London Diamond London City. Voilà bambote nanga na kobanda nano na mama Charlotte na biso. Mama Charlotte Pigeon ba bisou ebele yaya. Na kanisi lelo fona sala oyayo. Je ko sala kanini. Tala komba mama Charlotte ilo kone asala ke sala kanini isusu na bosani mais c'est pas grave natangi Charlotte Pigeon na bosani ezaka na bosani c'est bizarre maile bungi singa maele c'est pas grave donc il pas leki nanga propre chouchouna Michelino donc nyota chouchouna Michelino on ezaka mobile na bakisa donc papa Michel. Nyota chouchouna Michelino bambote belé ce qu'on vendit avec ta petite famille. Bibi Kambu. Bah bonsoir rebelle na kanama problème à liso il faut pas ça en opération kalaté yangola na ko kapende su kotanga na musikate mais kalaté je le ferai ba toi tout nanga kunde na osala maquillage ezelo nanga je peux dire ça na banda ko maquiller yango banda 90 na tanga ki na ebes merci na mutao pesanga ba cœur. Je t'aime aussi. Na pesi mbote nangai. La sina bi Mariam. Hein? Leki nanga propre. Mariam et Bonja Yaya. Azara na Priscille. Ba bisou no yango petite sœur propre. Bambote belé na chacha munanga. Ici Kavandi. Félicitations. Je peux ça non de ba félicitations. Photo banda. Félicitations. À Pepito Kilala. Beaucoup merci à Zona Kinshasa. En tout cas, mes respects. Mes respects na Pepito Kilala. Donc en tout cas na ke beaucoup merci na sali yaya. Ozo sala makambo ezo monana. Donc toko kanga makaka na yo. Problème si no bimata beaucoup merci à côté na ya limeto on ne sait jamais. En tout cas ba félicitations na o et pas ya Pepe ba félicitations ebele. Nazo pe sali susu joyeux anniversaire à Prince Cicéron. Petit Cicéron et Sikazali lele a sali 5 ans. Ba joyeux anniversaire no papa nanga. Bambote ebele na bino nyonso tu balandi nanga na ko bosa na bino te bambote ebele na lingi bino ebele po bo sala takos na osepela nango donc bo mekana ko partager ngande na lobaka bote kanga po sala ngabie moyena la kisapela manzaka lelo ezateta mi bale longo na oka pete salon elongola nga manzaka po misusu etikali makasi na nganga moko na milongola manzaka nasha bambote ebele kindo babije siko zali. Ok. Liso nanga lelo na ngina beta muketo solo la. Bana Londres bo se pese soute. Boko moga mabe. Bana Londres. On se perd note. Na o changer mboka. Na ko vanda wapi. Na calculer. Na ke nga ko vanda ta na Australie. Copine nga moga na Australie kuna. Bita.
ekofo. Je crois na okende ovanda na nga na Australie. Pourquoi na bato Australie makele ya boye bimaka te? Ebimaka awa na ba Londres na biso. Donc ya ma trop ba mboko oyo. Na ebite ba senzi batondi awa o bien nini sika ba senzi bazaka bloka mabe ebimaka. Esika normal bokozwa ba bloka mabe te. Na ngina beta lisolo oyo ebimi. Bandeko na ngai. Je l'ai toujours dit, tolingaka mibali o baza mur na esprit. Na boyi te, po Biblia eyebisa biso te ke, non, ndenge yo oza na 46 ans, il faut linga mobali ya 50 ans. C'est bon. Biblia eloba bongo te. Lokola yo oza na 30 ans, il faut oza mobali ya 36 ans. Epesa biso ba âge te, dommage. Lokola Bible epesa biso ba âge te, biso toza basi. Basi bakamayele, nous sommes mûrs d'esprit. Totalaka, mobali nini oyo nazozwa. Mobali nini oyo azolinganga. Totalaka, s'il vous plaît ba mama nanga bandeko nanga basi. Totalaka. Tokenda kaka bikendela kendela te po balobi yonde mutozana. Nati ndikamkela na sima. Nati naza trop. Polimbisa. Voilà. Je suis là. Totala akate mobali oyo lokola kombo na ye mobali alati pantalon ye kochanga litoi il faut na linga. Tozo koya mingi na mababe. C'est bon bonne na che. Voilà. Tozo koya mingi na mababe. Merci cher. Tozo koya mingi na mababe ya mibali oyo bakola bien te. Surtout tosalaka attention na mibali oyo bakola epai ya mama te. Ba mibali oyo bakenda kokola epai ya bandeko. Te nga noko na nga mutu akolisanga ye, nga na kola na nga kaka na famille. Moi na tanga bino eza esu te antoka bolimbisa po ifo na continuer koloba. Na kola na nga na famille, mama leki na nga mutu azwaka nga. Te nga na kola epai ya koko na nga, sito ya koko. Nga na kola na nga epai ya koko na nga mutu abokolanga. Nga na kola na nga ya na nga lokola nazaki mwana suka ye mutu abokolanga. Ya ba impoli. Ba impoli na généraliser te. Ta mususu bazali oyo abimaka bien na kati ya papa na mama ndenge bakolisaka bango ba para bakufaki aye kovanda pa yaya pe a continuer kosunga leki na ye na esprit moko baza na bokabolite. Merci en tout cas na bino nyonso. Moi na tanga ezate mais au moins je suis en train de parler. Na ozela mtu moko azoelanga téléphone mo sikoyo. Na osomba téléphone moko na sombi bo. Eza nango sikate mais nazana nango anatanda. Thank you. Bazali ba impoli, bazali bato ba respectaka basi te. Nasi na remarqué pe na mibalo ba bimaka na bikolo. Mo ozaki na nani nga nazanga na ngai na Nigérienne moko, nazobima na Somalienne moko, nga nazanga kobima na Ghanaien bazaka na basi bien te. Mibali wana sikoyo nde baka penza lisusu na respect ya basi te. Oda bikolo wana ba lokola biso te. Toza na bango ndenge moko te, to na bango même moral te. Botala ndenge Angleterre lelo ekomi. Soki mutu kaka anayamba tu sangwe panzani sole panzani mboka mobimba. Eza éducation déjà yamabe. Ça je vous dis et je vous garantis. Ça n'engage que moi. Na lobi eza pe bongo. Mobali oyo akola na mama te, akana souci te. Aza na respect wana ya mwasi te, aza na ngote. Donc, akosala bisala sala epai na yo mobali epai na yo mwasi, akokipe te, il dans un cœur en fait. Nyonso akosala pona ya azo trouver ngo eza normal. Po aza na bolingo ya mama ezalaki te ye na mama na ye. Bazalaki esika moko te, bazalaki ni te na mama na ye. Lokola mutu azalaki na bolingo mama na ye te. Boyebi ke mbali boso na tika suki na nga boye na linga te na ngaka ko attaché mais aujourd'hui na sala exception. Donc akozala na souci wana te. Akozala na bolingo wana te ki oyo nga na ngi na sala aza lokola mama na nga. Il faut to linga na mobali oyo aozo lokola mama. Na lobi na babolingo na biso pe tokoma ko benga bato ba papa. Boza na souci ya ba papa? Bi boza na souci ya nini? Oko benga mobali no ba papa wana te. Oko ki ko benga ka mobali papa te, papa aka moko. Ba remplacer ka papa te, ne balba mama aka moko, ba seul balba mama na piana. De so mama na o lelo akufi. Ko s'attendre te mutu muso ovanda no ndenge mama na yo avanda na o. Naza preuve. Naza preuve. Je vous dis, naza preuve. Donc maman azala na piana te, papa azala na piana te.
Papa, kui ko changer le muke soka bali mwasi mususu soki mama kufi. Papa, po awandoko yoka makambo ya mwasi oya balisika. Soka bali mwasi ya mutema malamu, bravo, boke kitoko. Mais soka bali mwasi ya mutema mabe, bandeko, okosala boti va chier nandako wana. Okomiko kakuta tandinga okosala te panzi bando salo pasi, okokate. Ando lakso bolingo ka so papa na azali wana, mais so papa na déplacé bolingo esili. Mais so ki nzamba pesi bino, mama ya kitoko na kati ndako na remplacer bino, bolela ngo mabe pe bokosepela bozala bana o bakozala heureux. Pe mama wana akolia kitoko lokola bana na iboye mutabokoli bango. Donc c'est un peu ça. Et ça peut likambo ya éducation côté mutu na mutu auti. Avant ngana kota pona condamner papa wana na ebi papa wana te. Avant ngana kota pona condamner nanu papa wana na kena nduku na ngai moko Angèle. Est-ce que tangu mobali wana papa oyo zo benga soit disant papa. Tangu papa wana abenga ki yo bimi mutakala ezalaki bosibo kabwana ou bien ezalaki bozakaka. Osa bosibo kabwana. Je trouve mal mutu bosibo kabwana abengi yo ali yo ndimie na video oza bolumbu. Na mona ngo bizarre. Ponga na kyo sala ngo te to stoka bona siko elenge kaka ya miso. Na olinga te. Na osala ngo te. To si to kabwana la kisi pomoko isi katani. Mais so toza esika moko na sala ngo te mais na zo betaka solo. Pomoko toza na kati peut-être oso mesana na ende ngwana ozala bongo po bozala kana esika moko. Mais soki bozala ka isusu ensemble te. Okobima isu bongo te. Amono pourquoi? Amono po nani ofele? Eza na sens te. Nalingi na leka na étape mibale. Angèle wa mwasi kitoko. Omoi nsoto no. Atane baloba koko Angèle. Angèle wana mukolo. Angèle wana je ne sais pas ce que vous dites là. Mais enji wana nzoto kitoko. Kosa no kutata complexe te. Nzoto nao mutakyo liango ata na kuanga bacho wana bachopeka kata na nzoto nao alie. Wana nzoto kitoko. Nzoto no kitoko yaya na age nao elengi. Ezata lokwa biso te mabomu evimba o soki moto abimisi nga ndengo na senda kolela makasi. Pona na libuma munene, na libumu enjite. Ekosala fo makambo. Ekosala fo makambo makasi e obeta penza elela. Heureusement pour moi, je le fais pas. Tozozo mibali. Na ibite soki critère nini ya mibali bino bozozo. Bokoki kolinga jamais mobali po alataka kitoko akasaper. Faux. Linga mobali alataka bien po na ye. Donc alataka bozo bimana mobali na yo, bozo sepela. Na lia nano ba esprit soki na nyolo ba, il faut na lia ka bopo ba mayele yaka. Ba ta kitoko. Okolata kitoko po na ngate. Po na public te. Mais là ta kitoko po batwa sepela katanga omona yo. Ta kitoko obi. Ta fiona ta bien. Ah garçon na ta bien en tout cas te papa na garçon na tonton na la ta kitoko. Mais lelo ba tonton oyo balataka po na ko impressionner bato. So to koti na fin fo na bango bakabarate. Soki to koti na fin fo na bango bakabarate. Bazwaka bambongo wana epa ba momi, epa basi. Si quand on se poser ma question, tant que bozo est la papa. Est-ce qu'akabaka? Est-ce que papa a un mbongo? Papa na bino bozo benga papa. Est-ce que azana mbongo po bino bozo wele la ba master mi balé bozo wele la papa wana azana mbongo? Soka azana mbongo comme ça bo wele la po muna mutu azo ata mwa lupango na asombela moko na barnet moko soki na mboka nini? Mutu na mutu azo lupango na awa na kati ya Londres. Ce qui azana mbongo mais so azana mbongo te bo landeleni. C'est un monsieur mal éduqué. Excusez-moi les termes, aza mal éduqué, mal élevé. Moi, mobali oyo aya na photo ya mwasi, oyo avanda kine na ndaku moko. Est-ce que ndako na yo za ofuta? Ata courant na gaz, ozo bimsa combien? Mais mwasi avandi seki na kati ya ndaku na ye. Mais tana ndengo se comporter vis-à-vis ya mwasi oyo bovanda ki ndaku moko. Buzana mawako. Muto yo bimisi mutakala na ndengo wana, c'est une responsable ya kati ya libota na yenda zali mutu ya train. Oyoki atan kelete, oyoki atan mawate, mais ozi photo na ye, obimisi. Bampangi ya Mono, bampangi ya Vincent. Ezani.
A mal éduqué. Mal éduqué, pensa na papa na bino amobenga papa. Aza papa te. Papa sala kabilo kwa nena. Poso kazaki papa oya yo nengo zobenga papa. Ako sala bongo te, obeta bongo te. Akota la sima. Ako beta bongo te papa. Donc la kola na ena maman na été. Ça en tout cas je parierais qu'il y a koli na papa na maman na été. Ako sala bongo te. Po ako yoka nanu nkele. Moi si aza lokola maman nanga. Ako zwa lokola sœur na ye. Po sala biloko o papa sali. To benge ka papa ya to konye po nebi kombo nete. To continue ka na kombo ya papa. Akoli na papa na mama na ete. Na ndimi pete kaza na bande kwa basi. Po muto aza na biloko mibale wana aoyoka pasi aoyoka nkele. Na famille ya mutu ya mukolo. Yenda aza mutu atra. Aboko la kawe ya yeba leki. Ana mwana nde exemple nini yo sali ya suivre. Oza na exemple ni batbaki ko suivre yo. Désolé monsieur, oza vraiment ridicule. So kanisi nga totini nga na totia na vali na kiti na nga pona kote la mutu lokola yo, je le ferai jamais. Tala babitidi ya papa la bino. Papa moko azanga charisme, alandaka camarade na ye lokola mukila. Kokendaka kondaka kaka epa ya bato, kokendaka kaka epa ya bato. Ok nozani. Nanto mona match échanger te ke mkwana papa avandi baninga pe baye kotala ye. Bona kisanga film wana. Soki ezali mutu moko achato mona film wana. Mais papa kendaka epa ya master na. Naza si na mwasi nya bayayo. Mais ba moye ba yebisa we ezala te. Pour papa, quand on appelle quelqu'un papa, donc c'est un monsieur responsable digne de l'être. Vous comprenez papa, hein? Un monsieur responsable qui s'assit chez lui, baninga mutu bayaka epai na ye. Mais bino lelo ba papa ngo ba ko benga papa olandaka muninga lokola mukila. Esika muninga azali azomela ba whisky na ye azosala mwa vie na ye na mwasi na toi tu es là. Chaque jour quand midi ngwe, toi aussi midi ngwe, tu es chez lui. Tu fais quoi là-bas? Osala kanini kuna? Reste chez toi. Babilo kwa neza ko sangisa o charisme. Tu es na niveau au kiti lisusu, ozi ba photo e botala yeye. Tala niveau. À ta place, c'est dégueulasse, je te dis, monsieur. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Et loko sali papa nanga, ils ont raté. Obimisa mwasi oyo vanda na ndaku moko. Olala na mbetu na ye, nandimite kosomba ki mbetu wana. Ovanda na bakiti na ye, nandimi pete ke yo vanda osomba ki bakiti wana, je ne pense pas. Mobali atika laka mobali. Quand on parle de l'homme, tu es là. Est-ce que yo qui ko sa ta discussion na baninga na mbada français 1h30? Tu peux le faire? 1h30 kaka, tout est déserté. Tu peux le faire? Néa, 0. Papa. Moi si, aza mama. Biso mibali na biso ne babenga biso mama. Mama toti, nesengo. Yo bengi papa na nde. Ah papa note. Ah papa na ote. Et puis quand ozana mobali azo linga reçu sur master oyo zalaka na tous les jours, master de tous les temps de tous les jours. Mais mobali wana il se permet à kolingaka camarade no wana. Mais dis, comment va nila moi c'est mobali ya ndenge wana? Pourquoi osongeli mobali ya lolenge wana? Oza mutu fo bimisa mobali moko ya kano. Un homme responsable ba monyo na ye na environnement na biso bato ba sepeli. Ah bravo. Azuijo. Mitia na place na yo NG. Mitia na place na yo nduku. Tu travailles, tu es une fille courageuse. Moi si moko bien. Nana mona ko mutema mabete en tout cas public bo excusez nga. Nana mona NG mutema mabete. Soki na mona ke mutema mabe na lingaki pe na loba. Mais tant na oloba boy, ezate ke na okote na oloba ba fait oye salami ya bien te. Ba fait oye salami ya bien te. Patricia Kalume petite sœur propre, bisous Sikozali. Tu es bien? Tu vas bien, chérie? Na olobela ba fait oye salami ya bien te. Ba fait moko to loba nini ya bambwa. Toza quand même bambwa te moto akanisaka, nyama kanisaka te. Toza batu, nous sommes des humains yaya. Tomi pesa moi valeur onaka ya kibomoto na biso. Papa, c'est qui papa? Boko komenanga komba papa.
Nebi papa te en tout cas bolimbisa. Na chali wa songi songi Mobali aki kozala papa na yo te, il faut rectifier ça. Mobali aka papa te. Kwa mobali achangeaka. Tala bizelele ya bambua oyo mobali yango ya papa aza nango. Aza na bizaleli ya batu te, ana bizaleli ya bambua. On eza bilali ya mutu te, désolé. Sorry en tout cas. Désolé pour na yo papa nanga. Oza na bizaleli ya bambua. Ozoye bateke mutakala babombaka. Kaka mbwa mutasala kabloka bongo. Nakosi te. Kaka mbwa mutasala kabiloko ya bongo. Kwa muta mokili akio sala biloko ndenge wana te. Ala kisa mutakala ya mwasi oyo azalaki na ye. Pona nini mukila? Parce que za trop mukila, okene ndaka bato chaque jour. Ondoye basko te musala masoni na obeta. Bo lelo tikana sepesa ngona oyo, wato sekana ndako wana bazwanga kaka bien. Poza mukila. Soko zaki papa ya solo, okebi msabiloko ndenge wana te. Mutu tu oya kendaka na ndako ya bato chaque jour eza songi muteme mena ndako ya bato. Mutu moko ta ko isanga le contraire. Eza ka songi muteme makabato na ndako ya bato. Chaque jour oze pa ya bato. Chaque jour oze pa. Mais tika pe bato na ba ya pe pa na o. Baba ya yo me ba efsaka o te papa. Na ebisio baba ya yo me ba efsaka o te. Batika ko ndenge wana kaka ba ibelo ko sala te. Kami dingwe to osingwe. Donc, maratro, on est allé mou, na biso nanda ko tanto za osa tanto okola. Po nanda ko so ngai mou, nanda ko na biso tokola ya ko seka. C'est ça. Donc, eza penza pasi mingi na comportement ya papa. Bande ko pe bazana ba photo wana. Na ko senga na binoke, bo partager yango te. Aza yaya, aza mama. Aza tata mwasi ya bato, aza pe mama leki ya bato. Abengisa pe bandeko na ye na mboka oyo aza pe na ndako ne na Kinshasa na papa na mama oye asokipaka na bango babiloko aboye eza buzoba na sengi na bino vraiment pardon na communauté congolaise bo partager te bo effacer nde loko na kiko senga na bino vraiment pardon. Tobosana ki fai tozwa 1 minute de silence ya bandeko o bakufi na matadi mayo soki matadi kibala na yebi yango te donc il fai tozwa ta 1 minute tango ndenge tobandaki boye po bandeko bakufi eza vraiment pasi eza pénible natali moi film yango nde batindi awa bana kati ya mai bazongisi milimo na bango bon nalobelaka politique te désolé moi na kota penza kuna na kati eza te mais eza pasi milimo na bango epema na kimia nzambe moko ayibi pourquoi elikaneli bango ndenge wana. En tout cas message oyo nde faki na banda nango avant na kota na histoire oyo na koti nango. Bolimbisi moke ya bolimbisi en tout cas bandeko. De cœur avec vous s'il vous plaît na yebaki soute na bosana ki tellement na ki na rush na ki na zaiko ya ko solola yango na bandi na ko solola na ko kanisa ngo après nzamba sunga abatela milimo na bango. C'est un peu ça en tout cas na ngai na ya tebeta mwa lisolo oyo ya papa. Papa obeti mabe aza mwasi oyo vandaki na ye na ndimi tende na lobi ofutaki ndaku to somaki bambeti na badra. C'est la fille qui changeait les draps. Ovandaki na kiti na ye ozalaka koseka tapo na makanisi wana muke. Okai pe ko respecter atakaka po na bongo. Okai pe ko loba na vandaki po na ye lokola pesa nga tamba ine na kati ya ndaku. Na kuki kobimisa mutakala na yebo ete ce n'est pas bon. Et puis obengi moninga azoya yozo filmer. Nebite ba pareil na bina lakisaka te neti yanga elakisaka. Nga soko filmenga ekoyebisa ngai ke nde toza awa Nasha a filmé yo azwi yo yanga elakisaka. Oyo non na yebite mais not 8 ona ki nango ekufi wana not 8 ezaye kolakisanga. Oh nanda na yebi penza te mo wana ezaye kolakisa yango na lingi ba telefone moko ezala ya bongo eza kitoko mingi. Comment mobali akende ko filmer yo po akende ko lakisa yo. Ba misusu mibali misusu balingaka ngo po na ye moko, il va garder ça jalousement po na ye moko atalaka mwasi na ye. Mais eno bongo. Ce qui bozui mobali boyoki kaka na sango. Abima alingaka lisusu kamarade na ngai. Ya wana mbala olinga te. Please bandiko na nga basi, boki olinga mibali ya bongo te. Wana ba faux jo, mibali ya mabe, faux tête. Boko linga mibali ya bongo te.
Ozana mobali mo, il se respecte pas, azanga charisme. Akendaka ko vendre pas ya muninga, kolie pas ya muninga, komele pas ya muninga. Wana fojo. Oza pe na droit ya kolinga kaiti yako. Bobi pino pe basi yango ne mutu bo pese mutu makasi. Lelo ndenga sali boye. Yo mwasi oyo ozana lelo. Peut-être ko sepela, bala kisi ete comme ça pe abolingo ngo penser ekufi o sepeli. Bravo, o gagné. Mais lobby, yo pesa na mayele. Po yebi te lobby lo konya osala yo. Oya muninga kuta binya za elengi. Oya yo oya ko bimisa ya yo lobby o sepela na ngote. Il faut que banga mobali oyo azana makanisa bana 25 ans. Il faut faire peur. Il faut avoir peur de lui. Ça fait peur, mes chers amis, ça fait peur. Soko moni mobali moko azalaka na biloko ndengo wana ayeko lingo lobby. Kima pakata. Poudre d'escapette peza kima pe makolo na tout takamutu. Otale simate poaza mobali mabe. Eloko asali moninga yo pani basala ote yo poza spécialité. Oyela pa ba diamana ba orte. Pour moi, la c'est NG, Angèle, Makizembe Mouswaili. Donc, le bateau que n'enga vanda ki wana, ta musu swazata na chemise ya Angèle, ta musu swazata na ketch ya Angèle, ata sengle ya pamba, azana ngo. Mais bota la façon nini, abimisi ndeko na biso ya mwasi na milieu boye, na batunyo surtout bakomi ko tambola nango. Ça dérange. Azali ndeko ya batu, yaya ya batu. Papa okokai ko sala bongo te obeti mabe nga yo na kokufa ta na tension nga yo na kokufa na ko sala mutu bongo te na mokili, c'est pas bon, ce n'est pas du tout gentil, ce n'est pas du tout catholique, le baraba français c'est pas catholique. Oko beta ngo bongo te asali yo nini kanda nini yo ki penza ya pasi penza suyo eza kanda nini o oki koloba te po bato bayoka eza kanda nini obeti mabe. En tout cas, pour la participation, na analyse na o na sala ki faina sala ngolobi na sala yango lelo yango wana. Papa obeti mabe. Mwasi azande konayo. Azam mama na yo. Mais lokola o koli na ona mama te yango yeli biso buzoba awa na internet. O yeli biso penza buzoba grand buzoba. Mutakala ya mukolo lokola Angele ki omona na kawa te. Ezaka mutakala ya bana. Ata azoki mamba tolandi mona ona yo. Yaka kwa takaleso. Yo, yaka na chokushi. Ndenge zala. Mais mutakala ya mukolo lokola Angelo yela biso yango na internet. Ya. Tu délires ou quoi? Ça ne va pas chez toi? Ezala ate? Oyo saluane. Ezala ate. Na oyo bapete ezala kaneni yango. Oyo bimi lelo ka fo mutakala ya muto. Ndebo moni ke bo sambusa. Na koyo sabino ajala sambote pa anzo kitoko. Mabeka kapo azali likonzi ya famille. Soka zaki neti mwana suka inga vanda nepe amelaka neta ba bière na ingesa kitoko. Likonzi ya famille, mama ya batu, leki ya batu, tata mwasi ya batu, mama leki ya batu nde bebisi. Wana li ba délire nini so tokomi nango. Mutakala ya mutu, ne batu bazo sepela ifo batalaka. Mutakala ya mutu, ne batu ba omona kifo ba partageaka. Nde za biloko toza ba mboate, nous sommes des humains. Toza batu. Nous sommes pas les chiens. Na bambwa kutu ya lelo ba nazomona mindele ba latsa ba bilamba. Mundele alati mbwa mundele mbwa. Ça dégoûte. Na ke lokoma na ngana ko vana ngana Australie. Na ke vana na Australie. Po awa mboke baby. Toko mika muta ba ba problème. Ba solo ebi makaka. Ba solo kaka ya mabe. Bande ko mibali to basi o bazo sala ngoto mibali o ba osala ngo en tout cas s'il vous plaît bo arrêter avec ça. Tu ko na mboka mindele. Mengala na moni ba mitakala mindele zo lekaleka awa ipana ngata. Na na monité. Tozali à total ka information pour mindele baba vrai songi numéro 0 mais tout le monde a rangoté. Balobe la rangoté. Mais mutu mwindu kaka ndazo mona mutakala ya muninga grave. Il faut bimisa ngo po ekitisa ye kaka mutu mwindu biso ka ba congolais. Kaka biso ba congolais. Bazwa kate bazwi le 15. Muyaka zwi le 15. Kaka biso ba congolais. Ezani. C'est mutakola la famille te, ça passe hein. Et ça a vraiment passé. Tout le monde a mon accord benga. Nalingi bino mingi bo partager et kende. Bo partager en tout cas et kende nena isa bino bo tekanga. Donc bo teka penza. Abonnez-vous sur ma page Diamond
Diamond London City. Juste kaka j'aime ou bien lac. Boko minanga. Bolandaka nga. Boyoka ona oloba. Awa toko sa te. Awa ezate que parce que mutu moko salaki bonde to kangama. Nenge na lobby. Angèle il faut expliquer biso. Est-ce que photo on a salaki yango avant ou après? Soka salaki yango après. Moi na mère nduku obeta mabe. Bo pesa mutu makasi. Yango mimona lokola za moi héros hein. Na kati na bino. Parce que bo qui peut été. Angèle peut coûter de toute façon tant on benga benga a yamba été. Azo yamba oté. De mutema passe là parce que mais okomina master night. Noko okomina master night. Pourquoi yo nenka ya yamba kalo? Pourquoi comme na bami balé ba master mbelo ça o ça l'esprit na bon. Mutaka azo yamba oté. Et ça fait quoi? Otike. Oza dia na master night. Tika na master night. O changer quand? O longo côté nanga. Mbala ndenge nini? Na jaote. Atala monyo lande ko mususu na koyeba na kobenge pembeni yaka nani. Oyebi papa wana keba naye. Musa ne ko linga environnement ya mwasi naye. Oza akache kitoko te papa. Là tu n'es pas mon père. Na obengo selo bango, eza engagé bango ya ba papa wana. So na Monica obimi na mwasi onga na yebi. Wallahi billahi na kobenga pour expliquer comportement na o linga environnement. Yo ke na musika te kaka environnement ya mwasi nde sika opataka otepaka tepaka. Eza soni mingi. Eza soni puis ozala baninga ta mutu moko te azo conseiller yo. C'est pitoyable. C'est pitoyable je te dis. Mobali azala bongo te. Mobali azala bongo te. Mutabotama mobali akotikala mobali akabongo te. Basi bazatala. Bino bolobaka basi batuli. Basi batuli siko yo zo kanga makaka na kote ya mwasi na yo. Basi batuli yo ndo tuli. Ozo nani na oloba ngote. Na finga ate. Donc je vous aime beaucoup. Nzamba sala na bino. Na chanalingi oza songi songi. Bisous bisous na bino nyonso ndenge boyoki nga toto lala na moni yo te mais na yebi kokota ya mo petite. Toto lala pe osala pe er moko bien akitsaka ba tempa ya bato wana obaya na mobulu. Toto lala. Bisous chérie siko zali. Nalingi bino mingi awa na kati ya life all ya landinga na banza mna mutu ayoki onga na lobby. Bokende na bino kofunda, bokende na bo partager kutungande na lobby. Po na bimaka te na ndaka pe batu te na kenda ndaka batu te. C'est ça, je suis chez moi. Nalingi bino ebele. Mutu apesi nga ba cœur na ba lag. J'adore, j'aime ça. Ba bisous ebele, chouchou na nyota ma petite sœur propre, Chacha Munanga, Maria Mebonja esika ozali bisous. Ah, Maria Migolo kangi Belgique, kangi penda Bruxelles, nalinga bongo. Do bambote pesa tango de moi Mayaya Charlotte Pigeon, pesa tango bambote belé pa Mayaya chérie sikazali. Ba bisous na bino to botalinga na bandeko nyonso, ba oya ba yangai. Oya za yangate bo balobani. Balobani. Natindiki bino. Nalingi bino belé. Patricia, je suis de toi, je suis à toi. Toso la kalate. Bisous bisous.